kampani lutukitana yeah Jésus yakwana mutu yozotonga omona taki para yote yevine zo matayoka kotonga bitonga tonga lutu mako abeste mulolo ngebe mini pesa bilad oh, balamona l'éternel, beta maboko lisika bozali. Ganga haleluya place yozali, même na mutuka, même na hôpital, wapi na prison. Ganga haleluya, na mboka nyonso ozali. Yesu tika na bine la nkolo ndongo na bine la Yesu ndongo oh Yahweh Yesu matana yo nani na mukilo wako lobake ye lokumu na ye leki ya nzambe atomola loboko place azali aza wapi azate omoni yes mata hallelujah yeah merci na balandi nyonso balandaka biso na la personnalité TV eza ngai ya bino Doris Lema la personnalité fumu na gaz Doris Lema aeli susu na lisolo ba pesi lelo po na partager na bino bolandanga merci déjà na batu nyonso bazali connecté o baza branché na moment oyo na pesi bino ba mbote ba abonné na nga nyonso ba s'abonner déjà na la personnalité TV mbote na nga encore na Diodette Ailo Wanga na papa José ba bi bon retour au pays na pesi mbote na nga susu na papa na nga lui na maman na biso chance na Norvège mbote na bino ya ngwana ba bi gisha antivirus na Suisse ba pesi mbote pa maman Doris Lema la personnalité. Donc les solo na biso toye nango lelo vraiment ça les solo ya auto partager na bino to ko be ça les solo pas c'est solo ma po to partager ka masolo to so so ka masolo itali ba mabala yango na solo batango na banda les solo na esi déjà ba papa ba portenga rigueur te po ça les solo o mama memelinga il faut to betango ka na plateau ndenge zalaka so qui peut papa ou bien muto so ça les solo ya mama salaki boye biso to betaka na plateau ndenge ka kezalaka donc to changer le côté et ça le quoi to betaki les solo ya moi si avien dombasi na si bolandaki ezaki moi so sala mobuna Kinshasa to bomba kite to machaki ba mote to ekoloba comme c'était donc o to so ba les solo ezali ya mama na biso abengaki biso bon boyebi ke biso na la personnalité TV to na discipline moko so ba pesi biso autorisation autant akoma mutute en tout cas autant akoma mutute mais li solo to ye nango mama na biso apesepso ka akoma mobali ne komone junior mais kombo na ye atanga kite koma makamso aloba kite to sa pe na droit otanga ngote mama na biso oyo alobi mama Doris na robombela ote biso fo to koli na vie ya souffrance vie pena ya pasi abinga na bana ofanda na makala to boko mi pe na souffrance papa na biso alaki sentinelle papa na biso alaki sentinelle au ça quelque part na place envoie maman roboye ba to fute moi salaire ko bande ko zwa soka ye na ndako ebane ko permettre biso ko lia ba o ba sa okota classe o permettre ba okota o bien sa okota te ba sa okota te pour to botani na famille à 7 personnes to botami 3 filles na 4 garçons nga na za deuxième de la famille abi mama Doris to koli vraiment na souffrance et ça te le quoi ba mususu soka ye poto akomi ke ndako na biso to la ki ba riche na ndako na biso to la ki na boye abi non mama Doris moi je dirais que la vérité que biso vraiment to koli na kati ya souffrance to bande ko souffrir penza mokio papa za rozwa ba mususu bazotanga ba mususu bazotanga te et ko sala ke ngai kaka ene na biso banda ko tanga nga na banda ko tanga na oya landaki ngai
na oyo alandaki après ngai donc ngai nazali deuxième de la famille après fille mosusu alandaki nga après garçon nde tobandaki kotanga en tout cas esalaki ke tokomi na 98 papa ya kobela papa ya kotika biso tobandaki komene sous une vie très difficile abi tozalaki komene vie moko difficile vraiment nayebi te nakoloba nini donc nayebi te lobi soki kolia lobi soki bolamuka ndenge nini banda koyebana te mama pe akomaki koteka makala mama lera oteka makala nga pe nakomaki koyede mama na oteka makala nakomi pe koprofite na ntongo na osala mwa mikate na nga na pokwa pe na osala mwa mikate mpoka toluka todebriller bien que tozalaki na ndeko na biso papa kutu na biso akofana na lemba soki tozangi vraiment mikolo tomoni souffrance eleki tobandaki koyelela pai na ye mais en tout cas tobandaki se déranger biso moko tobandaki kodemerder biso moko tolukaka ndenge nini tokoki kosan sorti na mwa pasi oyo toyaki nango wana mama Doris et kokoma na 99 ndeko na nga mobali oyo ene na biso l'air wana azalaki na âge ya 18 ans aye kozwa petit frère na biso oyo azalaki na âge ya 14 ans bango mibale bake kosalaki chere na zando po en tout cas moyen kovivre ezalaki susu te tokomaki vraiment na vie ya souffrance so na biso souffrance mama Doris souffrance nakosala te nasala ndenge bamosusu bazalaka azomonaka azalaki na vie ya souffrance alingi koloba te fo toloba oyo nzambe aosala mpo na biso ndeko na nga mobali ya 18 ans azwi leki na biso ya 14 ans bakesalaki chere bino oyo chere nde ezala na Kinshasa na Congo ozwi bilamba ya bato okei nango chaye na tombola ya wana chere ya tombola azwi bilamba ya bato ya serre moko na kati ya zando aki ya chaye soka silisi ko chaye azongi remettre bilamba bato bafute moi quelque chose abi tozalaki famille moko soudée na souffrance na biso tozalaki vraiment soudé tozalaki vraiment ya kokangama makasi soki oyo aluki nga nateki mikate mama teki makala na pokwa toye toyebi ndenge ya kolia toyebi ndenge ya kosan sorti na makama mike eye kosala ke soki tozangi nakendaka papa kutu na biso na lemba kokende na nzela papa kutu na biso na lemba nene naye kokutana na mwana mobali moko boye autaki poto aimoni nga nzela papa kutu na biso alinga bi ozalaka wapi nga bite nazala koto te papa kutu na biso mutalaka awa ndenge ka ezalaka mwa mobali wana alinginga tokomi mpe kosolola après moi mbali wana tuninga epe situation na nga na meki pe ko expliquer pour na bombelaki eloko te na yebisi ke te awa ezalaka papa kutu na biso mais pas na biso vraiment nga fanda na makala na expliquer moi mobali wana souffrance na nga nyonso moi mbali wana junior na expliquer souffrance na biso nyonso ke mama tekaka makala bandeko na nga baza ba chere na zandu nga moko pe na saka mikate moi mobali wana asepelaki na nga kaka puisque nazalaki en tout cas na kosinvente tabi ke azalaki belle de figure ba propriété pe moi muke ezalaki ta baliki ne bazokutaki chere na zando bakome komemele moi biloko tombola oyo pe za kosala ke soki asombi na baleki na ye alati pa bimi moi propre tant akende pa papa kutu na ye yango pe moi mobali wana monaki ye asepelaki na ye moi mobali wana pe alingi ka ndenge amonelaki ye asepeli na ye aye kozonga poto ndenge ezalaka boyebi ozongi poto komotinda mbongo basalelo libala obala mwasi na yo wana tokomi na 2001 po tozokende po boyebi ke sa histoire tokolandaka nyonso te tokomi na 2001 ntango mobali wana asalaki proposition abala mwasi na ye mama bango alobi vu ke situation na biso awa toza mpenza très bien te tokoki kocontinue te ke tobenga mwana mobali wana asala présentation epai biso tozali lokola papa kutu na bino azali baza na place moko mpe ya bien mana basala yango pa papa kutu na bino mwana mwasi wana mpe esali ke bakebale pa papa kutu na bango basisi kobale obika na basérie wana ezalaki ke soki mwasi obali mwasi na yo presse mwasi aya nzambe mpe aye kosunga mwasi yango ntango babali ye pa mbala moko aye kosala voyage ne mpe aye kokóma na Londres topesa place te mpo tolingi te motu mpenza ayeba mpenza bacouple wana te mpo aza na mposa bayeba te maa mposa ke lisolo oyo partage mpo tozwila yango mayele na bato mpe bazangaki mayele quelque part bameka kozwa mayele mwana mwasi aye kokóma na Londres ntango akomi na Londres bakutani na mobali na ye ndenge ka ezalaka mobali na ye pa yambi ye ndenge ezalaka kaka bafandi mpe boyebi kaka motu soki aye sika mingi ezalaka tobotaka mwana mwasi mpe pa 2002 aboti mwana na ye mosusu aboti mwana na ye ya liboso pardon 2003 aboti mwana mosusu akomi lokola na bana mibale 2 garçons bandi fana mobali neme mwana mwasi ntango ayaki omoni mwana mwasi aki na susi ya kotanga me azwaki ntango ya kotanga te alobi mama Doris naaki na posa ya kotanga me ntango papa kufi nyonso ekomi bouleversé nasukaki kaka na deuxième CO
tango na ye na moni mobali nanga za osa cleaning na yebisi mobali nanga lokwa muta nettoyaka bato ba nettoyaka nettoyage nde tolobaka abi mobali nanga za osa nettoyage na yebisi mobali nanga bino omoni problème eza ko sala ba nettoyage ba shop ba magasin eza nango na utilité moko te luko sala ta moi quelque chose oyo un jour et oza na qualification moko boy oyo ko yede biso un jour na futur mobali bolandanga bien bato bozolandanga bolandanga bien lisolo mama Doris le mamemeli bino babi Julie Wata bien donné à la taille avantagée blanchisse à la ravissante mamita bio bolanda lisolo bien moi sabi na mobali sala mobali alingi na kosala te asa misana ki na mbongo bika mese na mbongo bakayu abeta kayo sala basa misana ki na mbongo bala alingi na ye kotanga te disons pardon alingi kotanga te alingi kaka musala po banda isha oganie mbongo babi gisha antivirus na Suisse panza lisolo na Suisse panza lisolo mama Hortense Mudiata na Belgique na mabeya na Belgique bo panza lisolo mwana mobala alingi kotanga te mwana mwasi abi ngalo kana boti ba mibale bana loka so ba pusani na bengi sata de petit sœur na petit frère na baya ko basunga nga pe na pusa otanga mobala banda olinga te monika mobala zotia bakal po mobala ça dur de caractère moi ça banda ko sipoter ti ba boteki mobali vraiment ça ina bizalema bien te moi ça lobi abanda osambela na nzamba binzambe na utina famille ya pasi famille ya souffrance na bali mobali mais mobali na bali fa ina ko sepela ke nzamba salinga ngolu asalinga grâce na kuta na mobali yo mais na ye na komisu na kati ya souffrance mobali caractère mabe sorry moi c'est ba ko sala malgré tout mobali za caractère mabe et ça ka moi si na ye a aider moi si na ye na mbongo ka abili to zo ka ba social ya bana moi ça banda okangisa kangisa mbala ko aider moi si na ye ay ko compléter mbongo abengi leki moko leki ya moi si na ye moko ya moi si ba ko bengi sa su ya mobali wana na ba 2008 ba ko ya tango ba ko ya moi sabi nga sikone na zaboye nga na bana na classe mobala teki na matata moi sabi tenga fona tanga na rata ko tanga na bi Nicolo ba français na loba français penza comme il faut te donc il faut apprendre quelque chose ko na na mboko ba anglais na me ko ko l'anglais pour les mususu ko sunanga na makama mususu mobali pa moni moyen te moi sakanga makia tanga baleki ne ba otale bana moi c'est pas que court akomi ko tanga akomo nde ka nzamba sungaka na ye moi c'est ko 6 classe à 6 classe à 6 na nance le quoi infirmière tango 6 mbala moko pe ba engagé na musala po asala ki pa musala ne bien mane ko distinguer pe na ba cours asala ki donc tango silisi mbala mo ba engagé moi ça bandi ko sala moi ça bi on dirait là na bandi ko sala kutu mobile na on dirait kuta CP la tende na tanga donc guerre pene comme na ndaku donc ndaku wani saka na kimia te omona kaka par semaine ba ko so na ta 2 fois par semaine 3 fois par semaine na likambo moko amuke abi mama makambo ezangi tina tango na servi mobile na mesa na bosa na kitaka mai mais komona mobali tango akotombokela nga ko finga o wapi abi ko finga o wapi mobali so akomo finga nga ko finga o wapi mobali akofinga nga na papa na biso ndenge azalaki sentinelle akofinga nga mama biso atekaka makala akofinga baleki na nga bashaye nga nateka mikate salite moko boye mwasi moko donc soki nayebisi bino awa eza tele nakoloba nyonso mwana mwasi wana ayebisaki ngai te mais mobali akosukola famille wana akotika eloko te abi soki ngai te yo mwasi oyo pene olinga otelema lelo otangi classe okomi infirmière mwasi azali kaka kolela mwasi alelaka kaka yango to ko porter conseil na ba papa na biso bobala biso mama na ndako asufaka asaka musalebe to poto tia bino musapi na misute la personnalité tive tira mutu musapite mais to ka ko porter conseil mama ça être cher mo batie pembeni no babaka tant ba sali mobali ba ko sala mwasi batie pembeni po sala muto mo sungi na yo makoza ata komi loko ennemi na yo et comme loko komi guerre na mutu wana na ndako mama na biso wana alobi papa na biso na junior ko finga oyo wapi soka simbi ko finga libota eza mawa alobi eza koleka na semaine 2 fois au moins 3 fois par semaine baswanaka na semaine moko baswani 3 fois na semaine moko 2 fois comme ki bibele asaki obligé ko bisango ba pasteur en église asoli na ba pasteur ba ye na ndako ba mi ko pesa papa mateya
Papa pe soki ba pasteur bazana za lokwa mo santo asali lokola yoki tant kaka ba okende on dirait que tu as yoka ki na été viens na emo pas oya na ndaku na bango viens pas mona kana ndinga finga ka mwasi viens pas conseiller akaye mais mobali wana soka simi ko finga mwasi omona zolela bi maman Doris na kanisi souffrance po to kola na souffrance so ina bi souffrance na kanisi souffrance to kola na makala na wanga na kateni ti bamsu wanga na ko souffrance na zaki mona makala to souffrir tozo batela msu to lobi papa kufi lobi to lia nini tozo débiller maman teka makala lobi to teka combien to kozana nango na yesu ko na libala moko boy fa ina fanda na lia biloko na lia ke kitarate so ki jour mobile asimi ko finga ngana kanisi souffrance to utana nango biloko na lia ke kitarate alobi na fandi na lela kaka basala tu bapesa mobile ba conseil na benga même baleki nanga otobengi sakinga baleki nanga boya bome ko sola na bo frère na bino bome ko talisa bome ko talisa bo frère na bino tande nga finga katande baleki babangi na mama babi ya talaka mutabengi sabiso to benge su to banda ko geleye to banda ko lobane susu boye o sala bien te biso en tout cas to kokota makamba libo ya kati ya couple te ya kanga ka mutema ya bezo suka yawa mobali ko finga so asimi ko finga so na bina ba intimité donc a finga na ba partie nzoto na mwasi donc so ka ba finga donc a finga ya mabe o kutu na kolo ba on a télé te po eza la personnalité TV no mo yebi mwana mwasi oyo vie wana oyo ya mobali na ye ka ndenge ba solola na mwana mwasi vie wana moko mususu mobali wana zalita kende musala ye basona mwana mwasi yango mama sango kumka kolela vie wana abi vie nga vraiment moyen te mutu na yo vraiment petit na yo ko fingeleki nga penda soni vie wana pala bina ye nga pena conseil akaye bato église ba ye na omeka suko so na ye jour musuka ndenge zalaka donc ba kamera soni tabango nyonso na kolo batema même ba comprendre histoire makama mike jour mususu leki na ye petit frère ya mwana mwasi wana aye ko senga pareil ya filmage po wana sikoyo na sotaki basi balongwa na ndaku tangu bana wana bapusani po bana pe bapusana ki ba okenge bakola ki ba jeune garçon pe na jeune fille baso mo ba place na wa ko fanda jeune garçon wana ayaki na ndaku ya grande sœur na ye asenga ka pareil ya filmage pour que do sala ba makamna ye ya classe so ba makamna ngasa na filmage na ye amemi yango akena ngo ke sa makamna ya classe tango akena filmage nani na caméra wana pardon amemi caméra tango akena ngo fallait ko zongisa après 2 jours ndenge ezalaka kaka ndenge akisa ngote après 2 jours na aussi ni makamna ngano sona yo zongisa eleki kaka 2 jours na yete tango mobali ya fille wana tuni mwana mama wana posa fille sute mama wana atuni alobi ke appareil ya caméra eza wapi moi sabi appareil ya caméra petit frère de quoi kenda ki fallait kozongisa te mama discussion bandi bato apasi bona lokota ki kolokota mama mna teka makala papa mno sentinelle bozaki ta eloko bileki nozu caméra nanga bonga bosomba caméra donc mwana mwasi alobi mobali ya sise na kosilisa na kosukola likolo ya caméra mwasi pa bengi leki na ye petit frère sala tu ko sa caméra mobali abotoli mwasi na ye téléphone on dit ko finga petit frère wana bino bozaki bato apasi bato na lokoti na balabala bato na lokoti ba shege est-ce que bino ko na vie oboza nango lelo epesa ki passe epesa ki mawa moi ça bandi ko lela alobi fingelinga susu leki na miso leki nango so fingeli ko la caméra aleli mobali yango kaka ndenge ezalaka lobi lisusu ake musala ka ndenge ezalaka vie wana mpe lokola azalaka mingi souvent leka ngo bavie oka bazalaka tan soki eza nango te aleki neka pa petit na ye tan soki eza nango te aleki pa petit na ye koleka su wana nde nini abie te naza nanga bien te me mutu na yo kaka wa leki akendaki na caméra me modele oyo afingeli leki na telefone nanga moko yo moko bindenge afingaka biso eza kutu ya kolobela te na misu na yo kutu yo momona ndenge afingaka biso esali pasi vie wana alobi na alobi bon sikoyo ngelo na oyebisa yo po kote fona ati nango linete boyebi ka mfumo na gaz soyeli mingi boye kote fona ati nango linete vie wana ayebisi alobi ozali petite sœur na nga ndenge yepa azali nga conseil na opesa yo eza kaka ke omoni moto oyo
ayokaka te mutu mosusu ayokaka te mwana mosusu omona aza mutu makasi baba mwana na mutu makasi mosusu ayokaka na obeta ayokaka na conseil te omoni mobali no bapaster baye nga na conseiller mobali no afingaka kaka donc mobali na yo c'est kayokaka na conseil te siko nga conseil na opesa yo en tout cas na yebi ke za ngo ya bien te mais faut na pesa au conseil wana poto tala soki eko work soki eko sala donc faut na pesa au conseil wana omoni mobali no soki mikolo na yebi ke ndako na zanga problème te soki problème o ke se poser omoni ke mobali aswani si yo yo le ko sala zela finga ndenga finga kayo soka finga komiti na suka tanga koma na suka tika ya silisa après ce que yo démarrer penza mema elikolo abi mema elikolo démarrer donc finga ata makambo yo yeba ko finga te inventer même ba histoire o ko finga e pour tout à niveau nino ya komona o ya mafinga fingi comment ko recevoir ango moi si opé abi ote na komika mobali yango aye ta mobali aye petit frère pe lokwa ko loka il fallait ya kozong sa caméra ba bengi ba fingi mais petit frère aye ka kozong sa caméra te mobali aye ale ka ndenge zala ka sisi o petit frère na le ka ka ko tika caméra ya le bité on dirait le ka kité na ebité sur azu empêchement mobali asiliki likoloka ya caméra hein papa junior place aux ali na ebité sur aux colonies mobali asiliki likoloka ya caméra moleki na yo mwa bandi ko finga hein yo mtu salaki na yebi kutu tina te mwasi moka zanga tina na moni yo o expliquer nga passe na mino boteka kama kala mbali papa sentinelle mwasi donc bandi ko finga mbongo ni bosaki nango botanga classité oyo ko tangela nde awa yo saki mutamayele mobala asata na esengo te ke mwasi nanga komina satangi asata na esengo wana te donc yazo mona ke mwasi fala zala illettré mwasi pe ayoki mobali tina suka kaka ndenge bapeselaki e conseil ye pa bi bon atuni mobali osilisi ote osoloba nanga bongo po nini osokatanga maloba po na nini obika mibali okotune to osilisi mobali bandi ko gangela e ti mwasi azeli kaka ti ntango kaka mobali akomi na suka mwasi sikoyo adémarre neti vi ayebisaki ye mwasi pa adémarre alobi na ye tala ngai bien na boyi te toki na pauvreté na biso na Kinshasa ofingi nga trop depuis tofandi na yo na boyi te toki na pauvreté na biso na Kinshasa na boyi te na teka mikate mama na nga teka makala papa na biso na ki sentinelle mais na modèle mobali lokola yo na bité soko zwanga na soni oza mobali te elongi lokola mutapusu mobali mbali boso yo ka mwasi mosala ba talela kaka mwasi a démarré mobali abi oza mobali moko atina te ba mibali kuto na moni na poto yo kuto ko telemata mukete kuto na cour na nga infirmière nde nazo sala kuna na sina zo ki proposer moko a proposer kuto nga lobi na nga ke na musala lo na moni kuto azana na mayele bagage ezali yo kuto za sans bagage OK d'accord clinique ko sukola ba toilette ko sukola ma mobali ta mwasi asimbi ko mwasi pe seke pa vie wana ko lemba te yo bakisaka ta zo pena ta ko finga moi ça démarré moi ça bi que na ofinga ba parents na yo te de ofinga ba parents na ngamenga na ofinga kaka yo abi mobali moko azata mayele te olobanga osaki yo bongisinga mbongo nini obino bozaki na ona Kinshasa po yaki poto liboso na nga esaka ke ozoki avantage akoya liboso apo bengisi ko koma kofinga finga ngai mobali moko sans manière mobali moko salité na mona mibali bele kuto ba lekio na kitoko mobali akoki yango te yango nde na yeka opesa conseil to finga na kana biteke na sepe na couple na ndenge ezali ezoswa na tango nyonso non mais tango zo finga moninga na zongisa te yeba ndenge salaka epasi tango yepa ko zongisa siko moni ya tour na mobali akoki koloba te mobali afandi kimia mwasi tango asisika koloba akoti na akene na chambre akoti na douche asukola ke olala siko mwasi azoyoka mobali na musika mobali azosolola abengi vie na yemba moko donc mutu mobali lekani abengi vie na ye tala awa kutu oyebi ke momi a débordé momi a manqué ngai tala momi a ko finga ngai oyebi ka zio audace ya ko finga ngata makamba lobi ta makamba bi vient na lobi te problème ezate zala kimia nga na oya lobi mobali azangi kimia ke na musala kutana ba kongolo basala na bango bandi ko expliquer
ake na nini na banganda place bakendaka akomi ko expliquer moto mobali esa lokola bien te vie wana pe na poko ndenga yaka aye bafai na mobali mwasi kutanga moni banga longwe na ye wana abandi ko sola mobali abitala nga na yeko pesa ka conseil moni ko finga mwasi so akomi na ba niveau oyo amanki na ba niveau o c'est que mwasi oyo azali suna posa na yo te donc mwasi so ka déborder le boye donc ozali soutien donc tina ko ani place à mwasi vraiment mobali tango yoki via lobine susu bongo mobali esu habite luka moyen bo sola na mwasi so na posa mwasi na luka moyen bo fanda siko bo arranger situation bo solo la mobali afandi jour ana Alexia ke musala bazolo ba antena mwasi basali même 3 jours nde mwasi wana zo expliquer maman Doris to sali 3 jours to solo la te na benga vie wana ponga pe ko quelque part na sala ngote comme ko bank sanga mais na garda ki kaka position na ngapo na ko kita pété vie wana bengi ngabite za calme mutune comme ko kita comprendre ma ke tango ye pa fingaka et ça ka ope passe donc mobali tango afandi 3 jours après yo fan sa mwasi na ye abandi ko lobana yo te yo zo ki audace wana ko finga ngandenge nini ndenge no finga kinga bongo o lobana na longelo kwa muta pusu o lobana kindaka na sama ele te salite okuta na mibala kitoko na musala boy na boy mwasi pa expliquer la bi papa tango yo finga kangai mikolo nyonso la fani na libala ko finga tango yo finga kanga est-ce que yo ba to ko blessanga combien de fois so blessinga depuis to fani na libalo combien de fois fingi famille na nga pauvre. Est-ce que vous avez des pauvres na kati ya poto? Est-ce que bana batambon faut bana na kala bana batambon? Alobi en tout cas papa, ngape na saki na choix to finga nga mingi ngape fale na finga. Oh yo mona mabe pa na ngape na sa mabe ona mona pa na yo. Mobali amoni moyen te asengi sori o limbi sangai to fanda bien to so climat bien na ndako en tout cas limbi sa ngam na finga kiyo moi si pe na tour na ya moni ke mobali asengi bolimbi si pas sengi bolimbi si. Abi maman Doris to senga na bolimbisi omoni di solo histoire to ko beta te to ko maboy to kende boy to zonga boy esa caméra boy bika to kimara simangunga donc moi soyo ba solo libi abi maman Doris to fanda ki même 2 ans même na ko bata 3 ans to fanda na ki même omoni ka liboko ba tout la pilipili et si la solo te obi ke mobali o junior abandi su ko finga mikolo ko finga zongeli su ba système o ya finga kawana yango na yo tuna conseil pour na taki ba émission na la personnalité TV na CPEC na ba émission na yo yango na yo tuna conseil vraiment na yebite est-ce que mobali ya finga nga boy to comme bana biso ba siba koli yo to bota na ngana so linga teke na changer mobali poto kola tena vie ya pasi to la ba souvenir à ma bébélé yango na ye pa na bino en tout cas na meka ko sola li solo oyo tant mususu pe batu ba ko porter nga conseil donc yango na ye ko pesa conseil na ba papa na biso ba papa bino bozolanda biso partout bozali ba papa wa finga rabasi na bango po tozo baka na junior te ba papa oyo bazana comportement ya ko finga rabasi na bango na banganda ba place batu bazali ko finga mwasi ko silisa mwasi na yo ko loba de n'importe quoi ko finga mwasi ba intimité na ye ko finga mwasi nzoto na ye biso to ko ba papa wana en tout cas bo arrêter pour moi si asa lokola molonga ni oyo donc mosungi on samba tie pembeni na yo moi sa kokoma nini adversaire na yo te akokoma adversaire na yo te bo sala ba guerre na moi si ça ne se fait pas donc yango to ko beta sete mama so place oli zona o kimia mais kana no susu lokola o finga ki wana bo finga na ki ngapo na nga meka susu ko approcher vie ou bien basala nzambe ya mekana ko poussa na supo ko finga na eza ngo inutile pour bato basape o wana ba abonner na biso bato bolanda biso so iboko tia ba commentaire na bino à partir ba commentaire tam soupe e koko edende ko na biso mwasi tam soupe ko edenga pona meka ko sola na ye pona moni ndana ba bateli bale se umeli depuis 2000 ce qui 2002 bala na iso 2001 ti na mbulo to comme na 2018 ce qui baso contenir na ba discussion bota la distance ya mulai ya tango oyo ke bato basi ba fandi ba umeli donc bande ko na biso bolanda biso bo zapete bo tia ba commentaire na bino en tout cas ba commentaire na bino et ko aider la personnalité TV et ko aider pe maman na biso je pense que lelo to ça commentaire mingi te na likambali balo et pour ça en tout cas très difficile en tout cas na ko loba ya ba papa wa finga rabasi na bango conseil ya papa wana to ebi ke zaki moi makasi mingi ke finga mobali
mais to moni pe ketanga fingi mobali mbali pa yo ki passe ke nga pe na fingaka nga pe ba fingi ngai. En tout cas ba maman na banda ku place bozali ba maman obalinga la personnalité TV nazo sepela de bozo s'abonner déjà ba commentaire na bino ça la bien en tout cas na sepela so na moni ba commentaire na bino wana na moni ba maman tete Olich ba binze tambila bazokata Maman Joséphine Zé, moi Sobama, na pesi bino mbote, kadi keba international, babi mado luti mto ali rafanda na bato, Aminata ki ambuku ta mwana star aza star, babi le manele ma yo yangwana, Jean-Marie Lutete, mobala Lydia ya yo yangwana. Babi merci encore na Pascal Image pour to bossa na raté pour bilili au mona ya kitoko, Pascal Image mtazwa rango. Donc merci na Pascal Image, ba na soit first class, ba maman soit first class. Mbote na place les zoami bino, Doris le Manu Bolingaraye, Babi Chantal, Manaka, Blanchus Salara Vicenta, Tania Betimbayo, na pesio mbote maman Made, maman Pasteur ya yo yangwana Losako. Donc merci na batono soya qui attentif na journal lelo. Torozonga lisusu l'édition asima poto sola encore lisolo mususu mais tozo senga na bino botala rabiso soki boza na masolo bo manquer jamais kubenga biso po pesa masolo na bino po biso tozali contre papate contre mibalité pardon to contre pe basité contre ba mamate contre ba papate lisolo nyonso tozo na plateau na biso en tout cas to lekisa po to partager na communauté. Merci na ba onyo so balanda nga gisha na Suisse balabi antivirus panza lisolo place ozali Nzambe na ngatika ta mona bino. Merci beaucoup, bye bye.